botika ye sa vie na ye azala l'aise. Biso pe tosa vie na biso na bino toza à l'aise. Chacun de nous osa mosala na ye. Mais luz azokotisa mpe bafilme na chaîne na ye. Natravaillaki na ye na donge télévision. Ye mpe abana travaille na biso na chaîne na biso. Mais les choix et les goûts baponela yango motu te. Tu sais, tokobanda ane tokomi na katikati ane misu batikalaka misu bacontinue. Bandeko kande boyoki les choix, les goûts, les couleurs baponela yango motu te, et ça dit beaucoup. Botika ya sala vie na ye biso pe tosala vie na biso en même temps ezopesa na pasi na motema na mawa. Tozwa nanu morceau oyo te morceau wana na otiela bino yango na suka wana otiela bino morceau wana na suka bo comprendre maloba bebi aoloba avec regret eza ya kobomba susu te ye na grâce baza su te. Mbote balandi ya MDG de TV mafuta sika bandeko ba bolingo bolimbisa émotion ya tellement makasi te na bosana même kopesa bino mbote ba oya ngai ezali nga bino na grande dame ka nde to mesana wela bino basango bino boyebi ka nde to introduisa ka wana kala te nzambe na ngoi ezozonga fayet nazongisa générique wana bato baolela générique mère générique kala te na ozongisa ngo fayet na télécharger ngo na meka kokata na bakisaka ngo à chaque fois osaba montage donc bon comprendre mosalo ya stress makasi mais bon vous allez bien certainement, que Dieu vous bénisse. Bande oba bolingo to ça que émission moi je crois semaine passée à likambo ya bolingo ya baby na lose to bisa bino ke to beta le sola luna awa grâce on dirait na baby banana na baby baza susuta komi na luna bomona luna kendaki feti na grâce babinaki na feti ya coquette et puis na laka bino ke na kozonga nga na yaka na luyenge te et fallait vraiment qu'on s'informer bien makasi qu'on s'informer vraiment qu'on soit na source bo tu ko kana eza mongo ya baby donja bato baby voix ya baby donja certainement vous reconnaître yango. Donc fallait vraiment qu'on luka ko fouiller poto le gana kozwa information na source poto yela bino bandeko eza obomba te grâce na baby baza soutenir na kaboli bango bino boyebi ntango nga na yaka na kosala vraiment analyse kolakisa bino ba pour na ba contre ko expliquer surtout ba réalité ya vie oto vivre nde eloko osala to créer concept to créer po tolekana kosunga baike bandeko nanga mokilo bomona ya makambo ebele oyo omona lelo eza ta mosu yango to omona lobi nali na benda matoi na ndeko mwasi na ndeko mobali moko wana chéri na yo boviva vraiment en paix bozala vraiment bien. Donc mibali bana bango basi pe bana bango omonaka oya yo wana ndeko nanga sala très attention simba e bien kanga ye makasi ntango maloba kokanga wana na molimo pe na nzoto il faut avoir les omoni premièrement na oloba vivez caché pona batu oyo babima na bilili neti ba baby ba grâce c'est vrai il y a de ces choses là oyo un moment moya ko bomba ngo ozala te bozala fort spirituellement et puis bozala na ba nerf solide ndeko nanga kokanisa te mutu nyonso azo apprécier yo ao sepela na yo kokanisa te mutu nyonso amona couple na yo ndenge oleka na mobali no na mwasi no nde bozala na ao sepela mama oyebi te ta mosusu atikala kokutana na vrai amour te na vie na ye motema esi ebeba ye ezoka ye bapota ebota keto eske boyeba ke généralement jalousie ebotaka likolo ya bablessure
Est-ce que boyebaki bato belé bakoma mitema mabe likolo ya manque? Est-ce que bato bayeba eloko wana? Babola mingi oyo bomonaka bazalaka mitema mabe. Pourquoi? Parce qu'azwa te ebebisa ye motema. Yaya yo oyo wana mobali to na mwasi na yo wana couple na bino ya bien vivez caché. Ata ntango bovivre caché bosambelaka parce que le diable alinga libala te. Et surtout so boza bato bakobima na babilili ba star bozala na ba nerf solide bozala fort en esprit sinon te ozala compliqué. Bandeko bato nyonso balingaka pe balingaka couple ya Baby Donja na Grâce Lozolo makasi makasi. Pourquoi? Parce que komona bango ka omoni mwasi omoni mobali et bando selo mo boy en tout cas vous sentez que non waouh ba âge na bango ba ndenge baza ba forme na bango ba beauté en fait esimba oyo oyo ezala que non nzungu na mufinuku nango esimba et tout le monde aimé. Même émission to sala ki na ba commentaire bato bakomaki ba Grâce baby en tout cas bato ni fo mona que non bato balingi bakabwana te bazala et lelo tolebi no na vérité que baza so ensemble te. Bandeko bino boyebi lisolo ya love story benga on ba épisode ya love story. Comment est-ce que et emporta bato mema bato na monde mo boy bolingo Grâce na Baby elenge wapi babanda vraiment ko inspirer pe ko pesa posa na ndenge osakana te. Un moment tout le monde a ekatanaka Grâce de Baby apesa raison alobi que non fallait ba mikocha pause et via ba famille ndenge ezalaka ka certainement bazoyi mo ba reproche parce que babala na inante babala na ite bazayi pe ba fiancé te certainement mo ba reproche na côté ya famille ezalaki bino boyebi to ba africain on est bantou et moi na bino bapesele na mbongo te déjà sango epanzana kazala mwasi ya songolo ça fait pas kitoko. Et puis babima na babilili baosala babiloko na bango ba romance na bango baopesa na babisou et mo baza pe na kati ya chambre baza na mbeto vous voyez un peu étant bantou ça n'honore pas. Et na famille certainement moi reproche ezalaki déjà peut-être que bon ce que vous faites là biso na to melimbo masanga te et qu'est-ce qui prouve que demain bozala. Donc Baby alobaki que no ba check pose l'état maluka peut-être ba luka ba bongisa yango ko bongisa na sens peut-être ko préparer les balles tout ça. Et puis après et comment ils m'ont ndenge na ndenge to komi koyoka ba version bamonaki Grâce na songolo bamonaki bande on ngai pourquoi na lobaki faut aux la fort spirituellement et puis faut aux la bannière solide. Quand on a auto-expliqué bino, c'est pas tout le monde oyo babane rolanda bango bana ko sepela. Il y a des filles au bana pe rocha Grâce misu. Il y a pena mibalo bana pe rocha Baby misu. Et vous croyez que ces gens-là ba ko sepela ba mona bango ensemble été. Toyoki ba nungu na cc eza na bato baza à la base il y a destruction ya couple na bango o ezaka na kati ya milliers na bango. Na nzela na ba songi na ba makambo misusu bien que bango moko bakolo makambo baofungo mapenza trop te mais vous pouvez koyoka Baby vous pouvez sentir regret na douleur na motema mwasi mwasi to alingaka soit na relation na elobi et aboutir na libala esalaka mwa bien mibali nde mingi surtout soit aza jeune basamboya mwa moke komona Grâce c'est vrai il a l'âge mais ana mo elenge mo boyo aosamboye na vie na baluna na ba makambo misusu et vous allez constater Grâce aolobela makambo penza trop te aolobela ngo te ata yermo ndenge ezala bato batunaka na ba sortie médiatique na ye to pe na ba vidéo na ye aomeka kokima ngo kozapa ngo aofunga mata obeta lisolo ta oloba te. Donc ba raison penza o bakaboneli eyebani te mais ce qui est vrai eza ba jalousie moko boye ya bato moto ekaboli bango bande onanga et quand on a auto-expliqué bino c'est pas tout le monde ou amona ko dans ce que tu fais apprécier toi osepela na motema toi obeta maboko nde bakaboni boye ebele baloba yes
bazui balekisaki. Nous, ça nous fait mal parce que on les aimait tellement. Tolinga ibango, tolinga bazala. Et c'est vrai, moto azanga ne mabete, hein? Nul n'est parfait, mais koyoka baby. Ah, na mongolo tozo ya ko étudier bato. Komona ye pe koyoka ye ndenge alobaka ndenge azalaka. Amo mosimo malamu. Afi mo bien. Azafi moko bien la donja. Apenza mwana mosimo malamu. Mbalo azwa bébé osepela. Ekufelite. Mususu pe kozala nango eza destin kande na ebisaka bino. Lobi ezalaka ya Nzambe. Peut-être ata mususu o akoya ozala mie ke grâce. Apesi peut-être kimia. Grâce na ki star na ye. Ta mususu to bana omona libanda ezalaki kati te. Courage baby. Ya makambo. Ezalaka. Basala kutu ba 10 ans, ba 15 ans, ba 20 ans, ba 5 ans. Bakabwana. Misusu kutu pe bakenda tina libala baboti pe bana me bakabwani pe kaka. Bon, wayo. Bobalana na bino te bobota ye pe te, c'est vrai. Bolingana ki. Mais sali ke ekoma ndenge ekomi lelo. Bon. Nzamba zora lokumu parce que Bible na circonstance se rendre gloire. Ma chérie, courage. Ya makambo yaka ya vie. Ekufelite. Ekufelite za vie. Na otila bino mwa morceau moko, comment est-ce que bébé azoloba ke moyen s'exposa trop ezate. Nzoto na ye ezali pona futur époux na ye o akoya. Fobo kati aoloba ngo vraiment na ba douleur mo boye, na ba douleur mo boye. La vie. Mais bon, que voulez-vous? Nous sommes makambo, comme disent les Kinois. Et à gravité. Et puis, hello, mususu baby, courage, et baloba nini. Et chayo down, tende biso to loba en anglais, parce que bato balandaka baby, asala moi ba biloro na ye, ba émission na ye, ba bilubu na ye. Et récemment, il y a ces émissions où bato babandaki ko sentir yete ya. Et quand des ala so sa émission, il faut sentir moi présence. Netinde na oloba bona oloba malembe, je suis fatigué mais na moi vivacité hein, na moi vivacité. Et abane penda au vibrer et les gens étaient un peu inquiets. Quand des ala ba commentaire tout ça. Bon, elle avait répondu en disant que stress. De ce que Elia et penza, Ezolia. Que le Seigneur l'assiste. Bandeko to bondela pona ye, to réconforter. Attends ba commentaire, na ba message, même na émission na ye. Et puis voilà. Donc alobi ke botika grâce à sa vie na ye, pas sa vie na kwa na ye. Bon. Et on a évité le roi bakisi na suka so ezaka ka alobi ka po asepelisa ba fan ke akende ko jouer na hein grâce à en fait ba osala so ba tour ko jouer na chaîne moninga. Grâce à jouer je sais pas si c'est solo bien le bien encore pour nako c'est peli ça va fan mais ceux qui sont solo on ne sait jamais hein tam soupe ba rozongana mais bon de toutes les façons rozongana ou pas et à vie ça fait partie de la vie yo ozoland émission ou peut-être aux ana c'est déception to na carte de déception et vous avez na mobile na vous avez na mwasi na yo oyo tam soupe vous avez payé déjà na ba benga monini ba processus ya libala mais malheureusement que esimbi te eza vie courage ekufelite et ce que moi je sais na vie so porte kangami muso efungwamaka surtout pona bana nzambe hein so porte kangami porte muso efungwamela yo na ochite na témoignage rapide yanga moko bandeko na ngai vie oyo bomonaka vie ya mambo belé mututu ana parcours na ye on vient de très loin mututu aza na histoire na ye ça fait 20 ans que je suis en Angleterre bandeko ba bolingo attends mon fils est né à 14 ans ils sont jeunes à 9 mois et demi je dirais
non nayebi ba période yango na longwe pa mama leki na biso na ba 2007 je crois na ba 2008 ou bien kozala na ba fin 2007 yango tokota entre 2007 na 2008 bandeko na nga nazala na mukanda te en fait mukanda expiraka mukanda expiraka siko fallait ko renouveler et ezo attend siko le fait que nazaki na séjour te renouveler c'était pas facile mukanda wakala expira na okelakisa ngo ndeni et coïncida que na bando sa musala mo na restaurant wana auto fungwa misika bato ba en Angleterre bayebi auto wana auto fungwa misika na restaurant mo na auto nazwa ngo peka na nzela ba job center ka ba bureau ba bisiko to na ko luka ba misala ozolia mbongo social et puis après ba imposer ba obligé en tout cas il faut bozwa misala tala ozai na EPGN à l'époque j'avais quel âge plus ou moins 21 ans bandeko esali ke nasala musala moko na restaurant na 3 mois kaka bandeko babengana ngai sikoyo musala wana ebando futela nga ndako mwa musala na ndosala na ndobeta pe mwa kayu mosu ya 2 heures na tongo kande ezala na système ya système ya bapoto esala ke j'ai payé kamwa chambre na nga obwana bunzambe bele baje ya bao copain mambo wana bandozala te donc vraiment concentré je vivais ma vie na ba difficulté poto mais nzambe kaka ebando simba nango so ozwi mwa nayebi na bandozwa plus ou moins ba 500 livres na semaine non attends ba 300 boye ba 300 na semaine parce que c'est mosala restaurant ba week-end bongo pende bando kota moi ba 300 na futi chambre mbongo kayo ya tongo wana ya mo esale otika na moi quelque chose na poche mo ba olamba ndenge ezala kaka ba galère poto mais ezali nango ça va eke nango bien bandeko na nga babengana nga na musala wana babengana nga mpona mambo ya retard ezali incompréhension mona na manager na boss babengana nga sikoyo nazali na contrat te les amis naozonga cousine na ngai grande sœur na nga moko aza na France actuellement autaki Angola akomi lipa na ngai sikoyo bon azali na anoleka na nzela me bino bobika okomi poto sika akomela ye pa na ngai salika juste moi quelques jours nabetela pe lisolo te nautaka mosala boye mokolo ngo babengana nga nazonga na ndako boye naye nakoti navanda boye les amis j'ai coulé des larmes mai miso ebima ngai na binzambe na ngai na osuka wapi nana mokanda te mosala ebando bikisa ngai siko na ofuta ndako ndeni parce que l'état aboya kofutela nga ndako bakomplika nga basenga ngai ba prélevé bancaire et puis benga ngo nini ba pay slip benga ngo nini ba fiche de paye ba pay slip ezaki mais siko nazali na compte bancaire te talanga mamu na mona poto bandeko comme prélevé bancaire ezalaki te l'état bofutela nga ndako baanile bakansele babi désolé mwana tofutela ndako eza te mpo nabi nzambe na nga na osuka bandeko mai miso ebima ngai non parmi bamiracle oyo nzambe asalelanga na vie likambo na kobosana yango te nabosana yango mpe te bandeko navandaka boye non jour oyo babengana nga ezaka même jour ou bien le lendemain nango non nazonga boye bandeko mai miso ebimanga solo te nayebisa grande sœur na nga na eloko te bandeko navandaka ke na ndako susi ya ndenge wana na oloba te bandeko na nga le lendemain nabeta lisolo te moto ayeba te le lendemain nango na tongo cousine na nga mo abenga ngai allo zapi bizarrement et pourtant ayebaki na bandosala ayebaki na salaka mais na comprena te au fait nzambe ko non abenganga bengi ngai allo zapi ngala ipse no na ndako ayipsinga no mwasi mwa bandosala na cuisine awa
en fait, pour ne pas dire à longwe, mais à osala te pendant mulai ba luka moto. Soko oza na ndaku bien okoya yakaka siko. Mais et pourtant cousine ngana ayebeke ngana osala et puis na betaki lisolo de imaginez ba bengani ngana musala lelo. Lobi na ona tongo. Bandi onanga na sukola te. Na sukola te na changer bilamba na lata ba basket na bimane ti moyibi mbangu na kenda pe na kota na sali musala papa na sepeli na nga pe travailler bandeko musala banda pe ka ndenge wana pour dire quoi na yebisa bino so porte mo ekangami nzamba fungola porte mususu courage na yo oyo o passer ba moment mo difficile na vie na yo parce que lipamboli mo ozaki nango tu l'as perdu et oza ezai mwasi oza ezai mobali ekoza ezai musala ekoza ezaki lo songolo pakala tiens bon nzamba o réserver quelque chose de mieux musala on azwa kana ezaki mieux que au restaurant parce que au restaurant bino bobi musala restaurant ezaki souffrance ba weekend bando ko tsambongo siko oko ba ozonga ba 2h du matin 3h mwana mwasi jeune fille yo moko na nzela de ba risque je courais des risques et des dangers. Mais nazwa musala et puis na comment ça ba dimanche je ne partais plus à l'église imaginez mais on a ce que j'ai musala lundi ti vendredi na ba weekdays en plus ezaki obani tongo ba après-midi aussi sina donc c'est ça ya mukyo nazaki nango ya koloba pona ko encourager bandeko les amis vivez cachés ba mamna bino soki possibilité ko bomba ngo eza secret ezali garder parce que ba flèche ezalaka ba flèche existaka mitema mabe ya bato ezalaka. Donc, au bois que le mauvais sort, en fait, toi, on est africain, il y a beaucoup de babiloko, tu es bien maman boana, tu es bien haut. Et surtout, faut sambelaka. Et là, on est libre à satan à l'ingangote. So, pendant que nos couples na bino eza bien. Et nous, on dit vraiment diable rotika bino na kimia na nini na bopete bobalana. Sur son de ma voix peut-être, au bunda bitumba moko. Na libala na yo mobali no mwasi na yo tala satana oti kote na bopete akoti kote na bopete ke obala peka ndenge wana obala non oti kote donc c'était ça atia bino mo morceau moko aboyoka ndenge la donja aoloba et puis après to chiter na biso en tout cas soki zemba na bino ya liboso ya ko visiter MDGDTV mafuta sika bozanga te moi kotikela biso moi libone bo liker bo partager et ça bien makasi et nzamba pambolela ngai bino to cha morceau oyo donc là c'est clair, vous pouvez comprendre que grâce n'y est plus dans sa vie et puis voilà donc tous on se sont mon morceau le bail que non botika sa vie na hier pour na bateau peut-être mais bon courage et ça fait de la peine mais bon que voulez-vous vie et ça et c'est l'ensemble des hauts les bas comme j'ai toujours dit aux gens et nous sommes à Cambo pour ça on continue mission sur les atteints ouais et ça n'est pas si mais bon et merci beaucoup abonnez-vous massivement sur MDGDTV mafuta sikizeli nga obino la grande dame na katia toli 42 to mesana kopesa katina bonzambe affaire actualité il y a love story et grâce na baby donja que le Seigneur vous bénisse de bonnes choses à vous. Quant à moi mon nom balasima obosana te ko tikela biso moi libone ko like pe ko partager
conseil topesi kosunga motu moko na bandenge moko boye. Merci, au revoir, je vous love, bye.